Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre chaîne qui vous aime tellement beaucoup, tellement trop. Congo Suisse Télévision, là je vois mon boss, c'est mon papa, mon patron, John Simon, les cœurs de maman Micha, la patronne, moi ça se collera 3 fois dans Miliki, à votre émission qui vous aime tellement beaucoup, polémique show avec Giovanni Neng, la fille autrement appelée China Kambo. Merci beaucoup, na Badunio, sur la fan, on va toujours scotcher, il y a Kolanda émission, polémique show, sans oublier mon cordon, mon chef, Salomon Boma, l'équipe technique. Tout David Nyango va porter na bino, Eric qui mostre va porter na bino derrière caméra sur besoin de image à TikTok ou image lundi, c'est grâce à lui on a le journal de l'auto mokola de l'auto de qui bino bénéficier na bino o bolinga ko benga ko na bango to luka bango to ça bango émission ko yo kapé bango ba pese la paix et ça moi bien et ça black berina tout jeune pour recevoir bon awa na plateau nanga bo yo kabino muka ningi za ba question yanga ba réponse ya bango sans plus retarder to ben inviter na biso ko ta to sur la masolo ningi to ben bango ba ko ta tout jeune vous avez vraiment libre alors Kota. Bonne santé. Ouais, très quito beaucoup. On ça va. Quand nous avons la grâce de Dieu. Avant de continuer, on va se représenter. Bah, fan la biso ba ye ba to minani, ba mona ba mona personne to banzi awa. Ouais. Dire que Bambote na ba tout ba otala biso dire que atoza na Congo Suisse dire que Bambote na bande ko na biso ba Hollande émission pour dire que soko na pourquoi bonsoir na bino tala va tout jeune ba oyeyo artiste chanteur dire que ya groupe Terra Nova. Merci beaucoup. Ouais, la Pessimbote na ba tout bazolanda biso nanu et puis na boss John Simayo vraiment initiation à Boezalate quoi donc na peso pena ba félicitations belé pour ça type na 4 mois boy non mon chaîne na YouTube boyete donc clem malili donc le roi baninga ba libanda quoi donc ngai artiste mino black berry au bolinga trop na pesi ba joyeux anniversaire na bato ba fêter ba joyeux anniversaire na ba mon na pesi ba mes condoléances na bato ba kofende ba ba kaka to partager donc ba bien to ba mawana bato bazana ma to na bato bazana esengo donc na pesi ba tout mbote. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, vous allez vraiment patient pendant l'émission. En tout cas, ça va émission moi du toko et pour télévision ba plus na banda kuna bino. Avant de continuer na ba détail ya makasi to ni to ye banana tout jeune. Parcours na yo les qui ça y on ni pour le ba benga tout jeune wazo benga lelo. Ouais, parcours nanga et na zaki chanteur ya quartier. Tondo yemba na ba quartier et Naki au Kendepa venanga mo boye vie nanga za guitariste et pas les Karmapa vie Science Patrick ndako zora na ngoma vanda chez na palais tout comment travailler ti et au salake check Fabregas à Longwe maison mère atikali na mikili ndeko Kendepa et pas Weranson le président Weranson ndena ngoma vanda chez Kakol et ça les gars non son ko ta Weranson ça dit combien de mois na maison mère na ça qui presque va une année. On a théorie, moi je vocal. C'est ce que ça que tombe préparer studio nenaki olongwa après wana et olongwa bobé banaki. Mais até to beba na te zeka ke ba sero wana pe ne naza lelo naza te. Ah ba 6 ans passés. Ba 6 ans passés que calculer tu vois ta maison mais ça ba 6 ans passés na no bando zo e bara. Il ba charge les qui n'est trop quoi ba 6 ans passés et en fait et pardon ba 7 ans 8 ans passés. Pour pas appliquer tout ça là ba 7 ans. Bah 8 ans 7 ans passés. Wana maison mère. Wana maison mère. Bon on taper des pliques kuna. Ba plique to ko kuta ba plique mutalonga ka zaka Fabregas. Hérité bazala ki to sitoyemba kuna na Gogan Nzembo ya check Fabregas. Et on ça on laissez-moi réclamer ta beauté qui est plus que la lumière du soir qui sont candolés. Mi toto mi bonheur, mi combat, mi combat, mi la beauté meilleure. C'est pour toi on a posé Giovanni, Weyo Kaka, Nakoma Kola, Nakayana Kola, Fumia Kola, Naka, Edeliani Papa, Joaquin, Nasemolo. Trésor comme nos lèvres, les frères rouges me font rougir. Vous êtes la poste à mi retraité, pour être la beauté de yo. Mon maman mon zino, vraiment, il est comme beauté. Tiens les belles prières de mon cœur, petite. Trésor comme nos lèvres. Après, on a, merci Pena, après, on a, et
na ekozonga sous palais tozongele ba vie ba fréquence star et ça les que plique yo longwa petit net on va dans un côté moko Gandhi Muyamba et yo contacter ngandeni wasi ko eko longwe na wana luka pa ba ko bejo pa bengana le ngana maison mère ti kakola bengana ngate ona vepe na batela kinga zala nga bien et taka na komo vanda chez to zaki ba bouton ba Diego ba Robin akino bon bouton azape azana braza abeti atoya bimisi kutopis ne kota zana pepe ba mbota trop abeti cho ezate bilongo na bo ezole kapé bien et ça les que Gandé au Bengande to kendaki test public na kuna nomona musique eza ba kisi lisuna zongela suma mboyo ba vie onde to kokuta na pena Blackberry to sala test jour moko et bazwa ki biso et yo sala pe to comment préparer ouverture tant to préparer pe ouverture to imbanze moment na pomba de plic et nzete to imbela trésor lolo to imba question réponse ba mista ba chaba kokal et les kebe petit peu lelo to comme une prise en charge mon abisso. Ok, merci beaucoup tout jeune to zoni na mpanza Blackberry le lo afa ba ke Blackberry ba mona ye azana visibilité ou bana ino ndenge nini par quoi fina yo makambe belebele afo to zoni la kota tout jeune. Ouais déjà dès le début ça idem na tout jeune ba parce que to banda kana karachinde to banda comme tout le monde a banda donc imba imana d'église après na yako longwa na église parce na bako imana lingwa la na ko mana ngirenge ngingine place na kokota na masse belé ba masse ko ba partout makela azala pas faire rigola le mois de roka mana bango to comment travailler ndio kisanga pour ça ko beta sko musique ya nde ba chrétien bien ka musique ya mukili ni ko beta musique ya mukili ale mais okota na makambo ba ko leka ya compagnie mo boye ya brasserie ba ko salisa Africain des Stars ni na kokota na Africain des Stars to beta pe na Africain des Stars le sentiment là de to ba ko gagner kuma ko pesa nga pour ça vraiment na kota na ambiance ni na ko longa premier test la na musique ya mukili ko sala pas fina biso sonye chomo pe en son nom na collège de noble et ndenga ofanda na collège de noble na zo kuma tana collège de noble après to longa ngana ndi mama na ko pa déclic pour manière place de ko kutana na to jeune ba. Merci beaucoup Blackberry na zongi pas tout jeune lobi qui est bana ki na musique titi o mati ba maison mère na bi ki maison mère ezalo kese moya munene ya parti ya ba musicien pe ya grave ba yemba pe kitoko mais siko musala na yo oyo ya koyemba ba musique wanolandela kwa kotangela ngwa ina ou bien ezaka ke ba makila kaka ba donc en fait tozo na chance ya kotangela ngote mais tozo mo ba pour tozaki na ba grand belé ba vedina tozaki on attend de travailler puis on azaki mo na innovant dire ya azaki mo ta kotangela ndando partager les biso savoir wana tozaki kuna ba Ibrator ba Fabrice et ba Yasser ba Robino ba Fambi tu vois que nous belé bana matete tono ya wana ezaki na chaque soir boye wana et ndo ça so bosil si pour wana buketinel musique tinel wana no be ba mabe kotangela ndepena kotangela ngo na ba condition oyo lobelela na te mais ba cours ndi to landela maison ka do e makila pe senye ka itanga minango na bana libabi ba so yamba ba mo ka to tangela ngo te makila to tangela ngo te donc merci to l'équipe Blackberry papa aux amitiés mbaki to na mo bozo boma bilo mo ko beti esa linga ba charde pour na ko ka sentimenti sur musique ya uzaka makila ka ne to makila ou bien e pa ke makuba nini ba nini ezaka. Bon, déjà, déjà, mon musique, et ça a dit le mot, ça inné. Non, pas, ça a dit le mot, et au bout de mon acatipo, et ça n'importe qui tout le monde quand on tombe pas bien qui mon mot, et qui est la musique, le beau musicien. C'est impossible. Donc, ça a dit à mon mot, il y a 11 ans, il y a la carte, il y a donc, ça m'a pêché, il y a deux mots, qui est aux musiciens. Donc, autant qu'il y a un combat, il y a un complémentaire pour y avoir quelqu'un, n'a aucun comme une mélodie, dans la salle, n'a aucun comment on peut par retraite. D'ailleurs, on est au bateau de l'Obakissa. Ok, merci beaucoup, vraiment fidèle téléspectateur. Vous avez vraiment branché, vous l'avez émission, ça vraiment tout. Et vous avez bino na mama kamwe belé. Na ebité tout jeune Blackberry. Na zomo na mbe bozo kanga makanga to. Et puis balobi ke bolongo e pa ya depuis pour mba wele lini ni pe senki bino be bolongo aboko mo kanga masuye mbali. Ouais, bah tu belé na en fait kolongo pa pomba déplique kota za to pe bambote et tout le monde a raison na biso mo boye za ke pena bien te pour en fait to beta musique et singaka déjà le roi ndeto lo ba mo ko tantike kiminga les flèche aller accompagné d'une flèche retour pour comprendre respect oyo biso to pe c'est singa pe faut donc c'est la biso c'est depuis là on peut se bien respecter déjà yete mais zaki entourage na yo comprendre entourage ba monsieur be ka lwa bino
Ah, ba mission te pour biso tozaida ba konzi. Ezaki ba bureau, ba fan, ba bureau pardon. Ba fan côté ba bureau, au moni ba bureau monsieur ezalaka, eza d'orchestre monene. Pour sauter la compagnie, ces orchestres déjà voyagent et bétarda va concert et va danger au moni, bah tout peut bien porter la bino déjà bah dans le cadre quoi. Et c'est un moi respect mon beau à la rapport. Il y a des gens qui sont dans soldats. Ceux qui bah respect on les a au monde que la bien entendu monde que tout décide qui et nous avons besoin de ça là. Quand la biso mamboke na monde les bon. Si ko lokwa ba fan ba lobaki lokwa ba biro ba lobaki donc binos no orchestre ba teso ba longo ete boka ni kabino mbale na Blackberry bolongo eza bongo te Blackberry. Et bon tolonga pe ka biso mbale te tolonga presque vraiment équipe na opineza équipe. Bolongo combien de personnes? Moi ni sima sana biso na longo ina pese mbote kotaza ya za pa ve na biso Ferregola ba ada tempo za pa Robino Mundebu ba gama ba ba tema longo mo trop longo ebele siko top se to benda na to ko pe na bulu peke mon mutaki ata kali se pe mandoki côté na mais ata to fana to ta peke to ba artiste donc moi auto ko lo ba to bénéfice pas compagnie ça ka ke à l'exception ngo péché que à cause na filete matin na maboko ko péché donc est-ce qu'on a sona ke côté mususu donc ke bandela soko ko lo soko péché na filete ke diabala ki sangai donc na mo ba na ko bunda pe ngamo et to wa te to ko sape makambo pe donc bah pour occuper sa biso chance les petits les lopes tout bêta bah pour occuper sa biso chance donc bah tout ça donc il va chabuiter donc tout va d'accord si vous bino balé bo fongoli orchestre na bino ouais eza na tout na groupe na biso comme orchestre on Terra Nova bo fongoli comme il y a orchestre na bino Terra Nova c'est bon moi qui cause la sala orchestre c'est facile et facile bo so lobby bino ne beso comme circe be bandi bo peli bo kabonate. Si kokabona ezana mo permis eza ya pour tout le monde atanza mina satana bakabona ka Abraham nande bone bakabona ka mais kokabona ce que ça na ba condition mo boya bien kasi na ba condition que wa chef ni mbebo ba chef donc yo linga pete eloko lobby ya contredire yi po linga te loko lobby yo contredire bo linga mneso ba ndemo ko simba te so ko se retrouver le roi peut-être na onani iboto na fabulo ni ba kuma mo ba panzani lobby lo ndeka na mbibi no le boza yini lobby na ko yambaka bino bo panzani déjà pour orchestre ça facilité bozo luka fo bo lesa ba mission bo futer ba transport bo lesa famille na ba malade tout ça et bien bino na charge na bino alors parce que bino producteur malongati yebisa ba bino ko amanya bo sala mondeni c'est ko diana ko sauter na orchestre mota Congo awa ezala ke malade musicien to be musicien orchestre sur la charge eza yongona trop ba sala ba nini ba artiste ba danger ba biloko ni kuma belepo so c'est là que orchestre sur ba musicien ba charge même sur biloko ni salamate omona musicien mo rôle là quelque part kuna ke musicien ko tapeli makasi orchestre betaka ba sundoli pour ba biloko ni sala raté ezala nini omoni fo nesi makambo séparation ya fugo sanona mo omoni ba tebele ba ka bono po bazanga amope bazanga ko solo la dès le début de ba ba na mo ba sala mais so bozoni temps ko fana ko solo la bobika tene to sala bino mbale bobi dia bo conscient tant makampe et poussa na boba dia ke te to evolo bino sipona ba musicien te ça ba mo dia ke biso to pas déplique to na ba carte to na ba danger te mais so ko mbaka ko mbaka non bon on a ba bolanda biso na téléphone ba kabila nga sute toni kasi ba on no te ko mi passe wana soif aux la président te to ko ba na soif aux la président bino mbele bozabu Kozabu président c'est trop dire mais juste ndé ba cadre biso pe to ko encadrer pe moi batu donc batu pe otona ba mo ba be dia batu mo ba ma ile makasi donc tona ba chali mieta ba mbiaka ba WhatsApp to sana ba beke rouge tona ba WhatsApp pa longue te biso to na WhatsApp na biso foi WhatsApp ni to et donc on zéro ta ya depuis qu'il na fo WhatsApp te ko wana salaka déjà WhatsApp na salaka déjà fana nga faute wana salaka déjà malom c'est bobo beti bo bozanga sur bis d'album ne botier combien de chansons combien de titres na kati bo yembeli banani tout ça normalement album ni bimité mais to lancer des annonces comme ça qui première chanson déception maketo vraiment batu bayamba qui ont vraiment bien et puis na profiter na pesa merci vraiment na global control ba fina biso ba mendi mo mtema moko et le patron to maketo nde to yembela nzimbo wana vraiment merci na batutu et puis to yemi sa deuxième chanson na biso c'est de travail et mais c'est le cas pas même une semaine mais déjà c'est bon déjà na YouTube déjà c'est bon merci beaucoup bo betre biso moyeno comment ba fan ba découvrir so ba iba solo sirel ba ki ba na ope mi balé black beni na ba koti pe studio to yo kabiso moko son balole la mapenze loko wana desaya bisinzo to fakoto pita na meto kaza malade kozala susi to moko yate o sinyeli wana ngai
maketo sinyali wana ngai deception yebisi nzoto fokoto na meto kada malade kozala susi tomoko ete sinyali wana ngai maketo sinyali wana ngai deception yebisi nzoto fokoto pital na meto kada malade kozala susi bebe okoyete sinyali wana ngai maketo bebe yo ni minga na kufa neze yebisi nzoto fokende na morgue bebe na beto gada malade kozala susi bebe oyekeo sinyali wana ngai maketo bebe yo ni mijovanya kufa namona konda nzoto pona yewo ngena ngai na baba dundela ngayo na lela kokende tezelana noa bebe kokende tezelana noa mama kokende tezelana noa maketo kokende tezelana noa o maketo papa na boyina ngabashida neteo nkasitika tana nzala dubling bebe nangaye napekisi yo pe bashida note kende Hélène Kabasele peut-être que Black mon cher si mon cher il faut que tanga kwa kumana basala musala na bien vraiment lola ye fabriquer l'œuvre commune de fabriquer pour me dépliquer l'œuvre commune de compliquer héritier wata l'œuvre commune de héritage Robino Mundibu l'œuvre commune de Abandibwe Ibrator l'œuvre commune de Contrengai Fali Poupa l'œuvre commune de Falisé Fali Poupa l'œuvre commune de Falisé Ferregola l'œuvre commune de Ferrari Verregola, l'œuvre commune de Ferrari. Il faut que tu aies un journaliste. Peut-être que ça vraiment, Lugula ye, Giovanni yo. Oh, maman. Yoga Giovanni yo. Oh, maman. Rafine Tumba. Oh, maman. Papi maman, merci beaucoup. Blackberry, tout jeune, en tout cas, félicitations, vous méritez aux leader. Na flatter binoté, bah mériter la bosse à leader, na éviter bah talent, vous bomba qui encore, vous avez autant de plics, vous une bonne mission, vous avez des bandards. Thème à part on n'a pas plic, ton qui pour l'accepter, bah talent à biso pour ezaki, bon bête en tous les beaux pour manier, ça pas ni non assez. Ozabo banda, okada bo bête ça va te maboko. Oka bosubo simbi kotwana plaka simbi biloko wera yo simbi biloko a check fabricage ba trésor candle banini omona ke ba biloko ba dot mozabi moko ye lokota facilité ya ta Joseto sangana to sala famille c'est pas pour rien zamba kelanga inayo tondisibile maibe na mopepe mais atiki biso c'est ake omona ke batu déjà na se ba beta so yo ko kolinga lokola mbisama yanga tujene ba o kwesakanga ma ya yebone gyozala kempota na bomoya mwana lokola bombo na bomoya bana ya no lomboto lola betile na binzi ngona mwana moto tabala ndenge yoboti bikinga bali na bali bibolo so bati ya mazange tebengela na boko kufa bolingo kumubetanga matana mokongo ta ko au moins déjà que le public va c'est ma c'est bon comment c'est vraiment que moi c'est talent la vie bon bénissimo kilibo la musinga so ba biloko elala ki ba char de poule j'espère que na fait mais faut boyembe la boss na John Simao bo c'est le mo eloko moko pour mingo on a bino en tout cas sans flatter ba ange mais na ko comprendre les Blackberry tout jeune comprendre les bolo ta des pics ba bien ko filer bino tina na ko donc vraiment na démentir vraiment pas battre ça fait na bon monter on ina déplique to comme na sala to ka boîte na ba niveau mais to bon on tina parler ce qui peut-être pour mai donc après pour la salaire azo futa bino bien orchestre monter na Congo za na salaire
orchestre mutako sote ke biso bafuta biso salaire poso bafuta bana comme il faut un transport parce que on a tellement orchestre nous sommes ma 200 kalos on a des pouloirs quand même ministère avec caméra imba kasi mko pas futa ba mabinga ba caméra ba yati on est là c'est caché mtu ba ko mona ngote kasi bona pesa sous secrétaire on a ce ozo kitsa o diminuer ba ministère na ba ba ke ba ko landa loso na poulet mo ba chez yo na ni mo bo ke soko futa ba moi msubi makamane ko sala na trote ngane mo abo mo donc na de matière en mode depuis qu'on l'a bisoté depuis qu'on ça musala na biso beto sala musala na biso quoi c'est ça donc ça peut ka bongo pona tout jeune to ya différent nga maman pe na bien tino ki on va oui bien monté on sali simplement on va ça avocat te pas non on va avocat ça ça mambo ebité bon date bien le bien neni to za rapé si comme on te black kazana chango nga na matete tant futo ko kabona mfuta komi pale likambo ko komela mfuto ebité c'est bon ami qui est au wangani na yo pe wangani kaka yo pe mususu komi ko zo esu landa fa ko maestro nga pa be zo longo la biloko fa bolo danger na o person te mo ya fa bolo fo longo la na zema son te mo no beto na tele maka ko bo sa pe bini mena black be zo yambu kama balbiki toucher na komi ka fa bolo azonga benzima fa bolo comme ça tiki mandef no ko fa bolo ba couleur fa bolo ba tentire fa bolo ba mingo fa bolo na bakanzi mera bonne ko boga ya kaka boy ba chuwa na kaka ne ngwana ne nyo so no landa kai na bien check pa boga ta mon bolo ke la ngabe mani ko ngale fa bola chaka donc to lo bitolo bati de nga no landa check Fabrice te check Fabro kota zali bambota trop non maestro nani danger tout ye ko tala ka imto binisa biso na ko lokolo loboko bani dire que to landa te saka ke ba na vie omoni babi les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a un ndenge nenga pena na za ndenge nanga mais toi ba presque ba thème vraiment quoi timbre vocal moko so na bina yembelo ko na rose pena moi facilité au yemba par rapport so pena bina yemba bilo mso ba deuxième fois no yemba ezaka te que Fabrice n'est trop ba bangana et si ko des fois pour le pas moi malama on peut taper musique zo bien ça moi peso cartonner alors sur la nuit ça mabete sur les deux la fois ça mabete on m'a dit faut pour yo sala biloko zo peta pena ningi par rapport au côté bozalaki bien to comprendre nabi te que zo beta te na lobi azo beta ne danger ko landa ndeza moi trop dire pour en fait et le que bon ma bat boulé que yonde Fabrice comprendre et je me soupe rose ko yo ko bete loko ne ko quitter so cheki ka ke so pite mais so cheki bat baibika ke yende Fabrice mais Fabrice abatazana alors que ngana trace chemin ngana ndenge ngana check Fabrice gazete au monde que dans les bons bat ba apprécier peu musique na biso déjà nous mon abiso c'est temps de travail de continuer na ba plateforme et tout déjà la plateforme digitale ba télécharger en gros et ça la bien quoi. Ça va mettre la biso ne loka fabolo ça ba fan na biso mo le moku mwante mo ya fabolo e banze bezo e mikolo ba kumba bionga na linga mi ba jour férié na teso ko ko Linuka ça va pas ça wana jili kintima au jour férié izande ni rappeler ngate otemanga mama boya salinga boya bashaka banga bolinga nyokolinga iste kuchina mwana wana pesi pe na biso Blanchard kabanga kota zali bashaka banga na biso quoi mais le gars de yemba fu biso to yemba ne faut yembela ngai oyo parce que yemba temni sava na oyo se pesa nga biso to bana ba liboso quoi on a linuka ça va basangani fa dizila mani ni ba yemba bien de fois pour lancer mon moko yo pour lancer moto yemba ko ça la biso bien dis-moi ya fa pour le kaka oui on parle long danger le loesa ya ensemble des étoiles qui Congo bololo koleka bololo na tchaki tembe bolingo tukateo d'après tout na eko bandela la vie à zéro keme zeto le baye me baye bisaki ngani ndolinga ngana yo katia motema benganga wishangai lobalanga penze benganga bebeye lelo tosuki wapi akazawa kaza kanale monosa tosie shivina ngaye meza somo molingo souffrance zokola tonito komeka mosapite na mozindongo marakalaye lekiye lolangweleke langa miso na mbulanger mais love tambwizanga makolongolonga kermezieto la madama maleka mama wo
mangana maleka mama mama na basolo babunda kaka pona lolangwe beke babunda kulunga suka se babungisa molozo kemze tele baye ya baye munite mena bakala ya bako kode batemo baye di moza baye zaona kasi na bolingo na sonyo kwa mababa kosala pona na bolingo nayo besana kwa mikelite yoka papa ndinga kita na pesa kiyo motema na ngaye inafongola ki motema goto fanda kuna kemseto na sala ki etina ya bible etina ya mangoni e mwangu les autres na mokilia moyente ngine ngaite yanik motema na sala nini Jacques Miss Nago Mwata Sébastien Waredo Mwana Nzinga Blaise Lelombele Bone komisi bolingo nanga lokola mutabokono Wata Zoliana Son Swena Yese Yabika Richard Kanza Na moto nazalaki na sese lokola makila Na bomo ya vampire Francis Vemanini Olinyo Ata Solana Koma Ibela Opese somo nino linyo Obisana Imayonza mboyo Baba ye yonza mboyo Yokozaka te papa ye zamboyo Bakaya solo papa ye zamboyo Ulakaka biso kisa shalo zamboyo Lomasi En tout cas, félicitations, bête à ma boque, on a banda, vous serez petit aux andoki. Nous avons un amour natif, nous avons un genou. Mystique. Mais tu es piqué tout génie, ça va certifier pour bêter le maestro, tu as le maestro à Sikawana vraiment. Faut bêter la rangon, on va déplacer, vous bêtez, c'est qu'il y a un gradé. Nous faisons pas sangani, madele sans autant moto. Souffle pas du bayokani, mamie zoto na wayo, maiko, mwana bato. Lenga de la famille, balé, et de l'enacima, Yves. Batela kalanga imote, Pinelo maïnyo, kasi bolimo na yote. Pwede posite na yo, mwana olukiliwo, ngaiko, mwana bato. De la famille, balé, et de l'enacima, batela kalanga imote. C'est-à-dire que tu as fait un mystère na biso, c'est-à-dire que Chris Bach, c'est-à-dire que il y a talé quand on a bleu na biso na ba télé ndé na Congo te. Et à contacter ki biso to zana pe awa, c'est-à-dire que to beta na pe featuring on est na maramunaye et ye ko to ba bengi seke po ayeza na Kenya po ko beta ba bandule moko na faire na ba P-Square bandule moko ya faire a publié qui peut boire ce qui à côté ça la biso bébé à côté beta mo lo ko ba mingi anglais Chris Bach anglais a ko lingo la sata linga to ko fat yeah linga la bena lo ba lo mambinga ah ba piso da la nene bonjour on a numéro wa mulu ba mo bonjour bonne santé bonne activité na sepeli ko mona na plateau Congo Suisse télévision ma campagne na qualité ya direct tout ça donc il y a pas na di o sele mo ba fana Congo Suisse o sele mo loko mo ba best maître John Simao na Eric Mosco of maestro Bilio get you to me Bilio get you to me Natoma koyoto tous les jours Bilio Natoma komona tous les jours Bilio Ngana yoto zalaki master Bilio Turguale no yolingi yokoteli bela nangani I love Margarita I want to make her to be a signorita Butena boina banana beberita Butena
baby, give me the margarita. I want to make her to be my señorita. Merci beaucoup. Félicitations. Tout le monde qui est beau, toujours dans la biso na nous conseil pour ça na depuis pomba na ndenge bolongwe na orchestre na ye ba batikali conseil ni ko pesa pas des répliques pomba. Ouais, ba conseil na ko pesa pomba eza pena te ko mukolo ba pesa ki conseil te mukolo ba expliquer ki kaka. OK. Ouais. Mais baya yo bazana na pomba nuance ndena ko pesa bango conseil. Bah que la pomba ni charge te pour biso ton autre que les charges te biso to zaki tout le temps télé tout le temps pour ça émission tout le temps pour l'obéler la pomba c'est ça et les lots ti bon mon attend sous moi moi actualité to kitapo ba ministre misu ba ozela kaka pomba me marabango ba télé asala la ba mambo belé ça pena faux conseil moi na pona ba mista pour comprendre na copier conseil te c'est bon Blackberry ba souvenir ya malamu tikala na ozaki na tikali na o et pa ya pomba leader ozaki pona ba souvenir ya malamu wetikali da ba souvenir pena malamu za trop te mais ba souvenir moi qui est malamu na kolo baka za studio pour abetra na studio mo boye o na kaya muzika na ngana tika ko kota mo te mais grâce na yende na kota ka studio ko tuna kutana vina ngai pa bongo maskoba moto njambe na kota bandia pa vina biso ba JP Kiss donc c'était grâce à lui ba souvenir pena makas pena trotte siko to zongi pa rouge tout jeune est-ce que musique congolaise na biso matao to ezokita ezoko avancer to ezokita ouais ezoki pena liboso pour mon ndeti ba biso pe to bimi boye to ça ba clip la qualité est bien ba son qualité est bien et talaka ba condition to on a Congo pour mon que partout ba za poso tel pe na trace ki to comme on a que ande ko na biso ba beta ba maman bo ba posi pe na bongo na bango taka ande ko na Tanzanie na Zambie mais au moins que apesi le moment bon moment que ya na joki temps pour raisonner et ba ya on a ndeti ba Nigérien ezaka que bande ko na bango nde ba tchaka bango ba fond ba pou ebele et musique pena danger zate que musique mo ko fanda pena raisonner pena que nde ba fali pour ba faire rigoler ba wear ensemble ba fabricage ba déplique ba robinio ba vanda ba boule pena ba ya na ba boula pena bon terme. OK to zoni pas blague je parle bien même réponse na musique congolaise besoin pe bien na mono ya musique ezo kende liboso to ezo zonga rasima parce que bêtise na kati makambo belbe na kati pour musique tala ma faux bêtise pour musique yo ka faux bêtise alors bazo ka ba concert mais comme de ba bêtise ezo mona onde ezo mata to ezo kita ouais par là ni côté ma bêtise on a toujours pour bon moment moké pour ba ya manze mususu ba para ba ko tala musuna ba na ndako te mona bina papa fa na mwana bo nzembo ile ka wa bazobeta makambo bo ba fiba na ba sa lo mo bongo we vraiment eza pena bien te de va père et surtout na ba eneo ba sa liboso na biso la fois mais ka ba ko quand même ko za un peu exemplaire pour biso botola na sima to na pelo ko la bien pour ce bon dia ba tengami déjà biso pe na sima alors que ezala pe ka mais c'est pour mutu nyonso alinga sala ka eloko o we fe sala simba na pena sala ngo dia so betima ma bêtise ba to ba accepter mo simbi moi pour mutu na sima ko pe ka sala ma mo ba bêtise pour y pe accepter donc ceux qui battent les bossos bah ça des exemplaires ceux qui battent là dans la cima tout ça moi des exemplaires mais marqué par le baquet moi on me pas quoi y a bêtise on va coller babino ko changer mais ce qu'il faut faire ce qu'on a fait tini ngo beta mbunda moi ça me coller baboy no bango beta et le mabe et le bide belé il faut me béton ni ko chiter vraiment l'émission na biso presque vraiment na suka ba message pour l'album na bino ya sika obo bozo proposer ba fan na bino ni l'album na bozo bise sika ouais album na déjà maxi single c'est déjà des titres déception à qui tourna dans ce temps de travail ba téléchargeant ça dans la plateforme et tout et ça na YouTube et na pesika manu matondo ba mbota trop courage pena na mambozo sale la biso pour les mater pour yimtaza aza pena na zo bundele la biso partir à Sibanda et toujours répéter mardi jeudi na matete mais espace Coca-Cola dire que ba tout baya ka yo ça la biso pe bien numéro na ngeza plus 243 81 72 28 200 aider 81 72 28 200 aider et ba tout ba soutenir biso venanga héritier minimbo et papito de das de Colomba global contrôle mobile héritier Fernando merci beaucoup tout jeune tu es au tabla qui béni monde de la fin na numéro contact et puis pour na single na bino ou pour ba fan na bino
Ouais, moi processus ça va manquer quand on reçoit banzemu na biso commis kaka 7 ans de travail, l'autre ça déception maquette ou bien on commis tout jeune ba au fait Blackberry au moins banzemu na biso ebimana vraiment beau télécharger ma sévèrement et ça juste votre contribution pour l'évolution de l'artiste na bino. Donc non pour nous que musika tena pesi mbote na batutu balinga biso lokwa vina biso kai mbe na pesi mbote na global control mobimba ira mupuse atalo na pesi mbote na bébé secret ya chef mata donc vraiment na batutu global control mobimba les sanga hérité Fernando Brita Zimakanda Papoto vraiment merci pour nous sur moi trop venez monsieur hérité Minimbu na petit Thomas Maketo Mbote de numéro on a contact ça plus 243 82 622 13 98 donc je le répète plus 243 82 622 13 98. Merci beaucoup papa pour ça numéro na lombango David Kamango. Le numéro là bateau va vous contacter sur WhatsApp ou appel normal. C'est le plus 243 85 84 00 505 085 84 005 05. Ok, merci vraiment TVP Zarali Kamboya Ngonga so depuis to umela to kolemba pe bino pe kolemba biso to ebiki ava to kabwana Blackberry na toujours fu basala mo loko moko pona John Simon mais wala fongana dénoncer merci beaucoup na négocier vraiment ebelé na ba poste télévision na bino pona kolanda émission polémique show afin de la fille no bo moi ki artiste na bino ndenge ba mo ba s'exprimer na kati émission na pesi équipe technique tout mobimba David Nyangu na ba merci na yo na pesi so Eric monstre derrière caméra ba merci na yo Nzambe a continuer ko batela yo ko simba ka suma boko pona ko filmer pa image kitoko ya qualité et bimaka vraiment pour la kati ya Congo Suisse. Merci na mon cordon mon chef Salomon Mboma mobali ya M80 merci na mon boss John Simon ou le cœur de maman Micha merci na ba fan tout ya Congo Suisse télévision boko continuer ko s'abonner boko ça jamais déci tandis que Giovanni Nyeng la fille non suis encore là la fille qui dérange tout ce qui va aussi kaba palola en tout cas ngai na bino to kutani mbalasima à la prochaine bye. Shingo oyo tirikela ngai ekoma ko asimeteri mya balèvre na yo toto a undu Bob de Nandi Kembens Papa Kervi Shingo oyo tirikela ngai ekoma ko asimeteri mya balèvre na yo toto a undu toto mara undu na ngai mo boss John Simao mo ko mo ko bisono likina yo ngando soki na kisho ye bakaka kasa yo ya soso atana ke yimi telenga no tamona bozo mo vandela bulivo na yo stepi baze bakakate wake bachebunito itala lwanda ejesa kozinga na mamunike sibikina suto kwa milzura yenye kwa bibolingo lo baki ya mureza l'éternité murani nyoko sambuye nyoko linandimi lelo yo ke munda yeza sa frontière Shingo oyo tikela ngai ekoma wasimeteli mi abalèvre